Arnold Nfouma. Congo Direct TV officiel Arnold Nfouma. Congo Direct TV officiel Arnold Nfouma. 500 mégapixels. Congo Direct TV officiel. Masolo ya mboka, masolo ya politique avec l'artiste Fila Basele. Check. Teza que non eza rumba toto bimisa photo pesa on ba fanatique à la bonne musique parce que bazo tala on a ba palin bazo tala on faut pas vraiment ba live non on a bien amour à 100%. Amour à 100%. To dédié le roi Machik Bondo Godé wetu. Donc des fois t'es quoi. Amour à 100% et bimi est-ce que peut déjà retour à Makambo. Retour eza makashi ya rosaranate bato ba demander banzembo bandimete na koyemba na ba capacité wana. Bato babika que non c'est des animateurs nzo na ba facette belé na robimisa pe et c'est ça comité à la bonne musique au bayamba biso quoi côté ici ba contrat ya bato baye na yembela bango lisusu et puis PCP ba concert belé photo beta donc voilà quoi dikanga ba concert wana yango wana batindeli biso ba question wa ipaki bibi paki atindeli biso ba question à lobby pour la nini bato na seda kapo pour la nini na ndenge ya génération na bino d'abord à généraliser voilà bozo ça la penza trop sur scène té hein na ba podium ya robeta pe na ba concert est-ce que ça parce que demande ezate yango na bozo beta penate pourtant na zo ko balanga ke amour à 100% ou ezana oka na un mois voilà awa bozo ba yeli au contrat concert il faut tout lukato yeba si réellement concert nini mais du moins soko ko réagir par rapport à question à Bibi Paki. Bon, ça que biso nde to depuis to banda ça maman so to beta déjà ba concert to beta na 155 to beta na njili bato ba yebi que to beta déjà ba concert et tout donc voilà ça que notre une équipe mobile to na ba manager to na bureau to na directeur to na donc to pena na toute équipe quoi donc ce qui contrat concert yé to yokanaka ce qui to kani bientôt to ko beta ra bon il faut to yokana ceux qui va respecter maluba obiso to loba na bango to ba respecter degré biso to kumbela bango to to beti donc voilà to beta ka pour la été dans un bateau bazo kumba carrière o ngana zo sala na sala ngonga morote donc voilà alors na ba propos na éviter sur le lot regretter ba propos nango na sala mingi na ya madonna nga na kotsa ba mbongo ebele futa pe bato ebele e bazong selanga oyo na banda ko zelati Sigo wapi yango wapi yango na yoka ngoti après na pesa na nga na yebi yango oyebi yango kasi ba bocha ngonde bocha nga journée na mona bocha nga temps yo la sala na sala te s'il vous plaît yo avez na ne yo webi sanga la cha yo kasi nga na ba propos oyo ngai moko na yoka yo c'est que ça muto loba ki ça yo te parce que yo ngai eza na muto loba ngai moko avant na ya awa na talango na internet ngai moko technicité ya musala ngati nazana ngo expertise ngana bon ezaki ngana tunika est-ce que les lozo regretter ba propos wana so nazo yoka yo neti lelo ko kumisa Fabregas mais à ce temps-là ozo regretter que ba pesa yo lokote bazong sela ori est-ce que depuis na banda ko ya une mission oyo déjà na finga mais sur Fabregas kana na mukolo na yo bon ça parce que le linge ça c'est là ma famille teto bon ça te la bande de mafuta aza papa. C'est mon papa. Moi, je retourne à Fabregas, je retourne à la télévision, je débat tout le monde. Tu vois? Parce que tant on dit que non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pardon, s'il te plaît, avant la bossa, c'est d'abord propos na yo zolo basiko yo. Voilà. Na préféré na tonga ye na. Mais là est-ce qu'on a été quelque part c'est parano? Parce que s'il vous plaît, s'il vous plaît, la fanatique c'est la zota la biso, il faut ngaïser la fanatique normal, degré ni na et puis voilà, merci. Olobi nanga boy na répéter. Voilà. Na préféré na tongi na kuzu na TV. Mais ngasko na yebisa yo. Que la loyauté et bon na mutu oyo alobaka vérité. Pour mutu olobi na comme liyo. Notre chef à vérité. Notre chef à vérité. Est-ce que yo no tonga père no tena nande wono na pale. Na mabe mo muke tata na sali. Na no sala na pale na bino. O izala kana mutu. Na obi na pe materazi. Obi ke Fabre Osabo ndeni ko ya. Père osala mabe atazo sala boy. Aya solo aza père malé mbe peut-être batu bazakana ba oyebisa ya oswani. Et ça normal. Ngala lobe on a cadre ya bongo. Donc c'est là aux se justifier. Se justifier que oui
réellement nanga ko benga bina filé na tongaka nande onanga nga tsolo beta lisola Fabregas te so ki nga na benga 2 fois na vie c'est que yeta masali mamuna benga plus de 5 fois nga na benga kete na benga poani pona demander nini nde bazala bongo na benga pona san po sur la télévision or ba n'importe quoi nga na benga kete aya ko tu répéter on na benga ko tu ta ya répéter benga nga to na yamba te po ya répéter nga mais aya répéter akabeli ba $100 ayo beta lisola na télévision $100 oyo botolaga non ça là ngo ça scénario mais non pas comme tout ça il faut tout ça la musique ba fanatique bana besoin ba futilité ya bongo tenenge frère na biso zo mi chaso nenité na comité faut sambela na nzambe akoma lisusu ke akoma ko laisser baninga na ye bon ça va s'il vous plaît $100 wana tango yaki apesa ki mo ba musicien na benga na répétition na tenga na ndo répéter bimela nga brusquement na rep oh biro na ayo la sanga bigeno kapo mutuna bengi forme na yambi été mais tina ko mbene abida ngazana bezo hotelo na répétition na bini mais nga na répéter awa yo sani na ibide sona apesa adresse moment brusquement pas à côté na répétition na yamba eta que frère to yembe tout tant to silisi ko yemba abida nga kapo na okende boete na ko tala yo ozana ba musicien ba musicien na biso talaka papa ko lega même père Alex soit na palais ba na ba koma na sengoto papa ko lutu parce que baby ke ba ozota mo la secret so za ke penga na genda ko tala ina ngana sala ngo parce que ngana banda ko simba ba $100 liboso na yo mais siko mabeza wapi na démarche na ye ya ko tala yo Robini en tant que frère voilà atikeli ba mission na ngai $100 akoka kite kwa un écran alo bango ba seka ba mission ne ba seka bon est-ce que ngana voilà s'il vous plaît la place marambe baby ouais ça va voilà pourquoi est-ce que akomi koya ko bango parce que au fait hier viens de remarquer l'effort et de la majesté obi soni ezana batu mususu balingaka te ba pesa bango conseil démarche on a salaka ezaka ya conseil na pesa ki ndeko na na télévision ndako me ko finga Fabregas na leki télévision na biki no frère aza père na biso ko finga été batutu bakenda bongo ba shita ba finga ke siko utite me mara na rechit soka dalaki mutu moko azaki na bolingo fala benga nga ba no seda conseil wana eza bien na sala ngote parce que tant bimisa ba disque na pesa ki conseil ko landa ba futilité te na bloba ko doza na mission na futilité wana fait au sala religion na fa te na pesa ki conseil ata na fate ya ko mani mutabongo pa batutu ne seke no ko kende bongo te ça la promotion disque no batu wana besoin musique bana besoin ba futilité wana te na kele et puis fait na ngai alobaki na nga OK na sima na nga na ko tala ba komoti de la ba vidéo mo finga Fabregas ko finga rabiso yango pe na sala ki démarche ne kana ko pese mo sko ni kapo na pesa ki ngona boye ayamba ki ngona malamu te on pesa ki ngona écran. OK merci nous allons rentrer du côté de la régie soki nazala ki mutu moko boye soit naza jaloux ya ndeko na ngai frère na ngai mais na lingena tika ya continuer ko finga Fabregas pour to ba inae parce que ba finga ka papa te vient na jouer to zala boete to zala lelo ngana se daka pour na maestro Fabregas ya zala bongo te merci ya ba no mata avion no caisse pour na Fabregas to zala biso tout auto ye bana te Fabregas ta joie biso est-ce que oui ba sacrifice à ça là pour na biso to zala to zala évoluer donc voilà quoi par rapport à ça tu évoluer le vieux Célène Ntobo le silence qui donne la réponse est en train de nous suivre merci au vieux Théo Zambrota qui soutient Seda Capo. Aujourd'hui c'est Zaïko, na cour de grand, le 155 cour de grand, Serge Moncodi, je pense à toi, la noblesse dans le sang, Adonis Mayalous, le PDG. Cet élément. Armi Falay. Nagi di solo balo bageno bakabela ngai bakabela nga $100 bakabela misena nga $100 et puis nga na bakango pona nga na liango mutakabela nga $100 boyebisa ye atinda mutu akozwa $100 akabela ngai nako batili pe bénéfice na pesi 500 tobeta miziki totika ba futilité voilà donc oza na $100 yango kaka te mbongo ezali mbongo eza omoni biso nga bato ba excuse nga quoi eza bena façon na ngate puis mère na biso asiliki fa ondenga moneke na l'écran banini tona sala vidéo na laksa mbongo bongo donc omoni na kolo bandeni satan mekaka mutu satan ko meka yo soko mekami ko kende mais biso toza bana nzambe omoni
façon les façon on va fanatique la bonne musique tout ba mon ngo ezana ngo bon wana za façon ngata ngala moni et en plus batinde linga ko $100 nezali na ngana pc 500 mais mère habité pc kaka $100 parce que il y a le but que na kabela ba misene $100 yo a kosi que non yo obotola pour na botola moté bien me voir et ça ba mise ba zo ki ba foteli ba transport na botola ya moté yango mère na so efsanga que non seda zongi sala kaka $100 na ye oya pesa ki yo donc $100 ne eza nango so ba beninga mutu akoyake azongi bango $100 donc voilà Freddy Kipimo Tchela Bisso élément mususu comme ça to conclure na seda. Merci à Tony Nkoko, merci à Tony Nkoko pour le travail. Kuntwala des fois c'est là Ibrator na filé bosola Ibrator kitoko ba materazi ba gisclar zanoti carré natangi bina filé au leki ba Ibrator ba materazi ba gisclar et puis voilà quoi donc toza vraiment ensemble biso gagné il y a Tony omoni na minicho bato bazela la sida caps abwa la bango esprit positif donc kalami esprit positif et jour nango grand pote fiesta ba mai ga bombi nangola ba pichu Tony bazo la ba pistis mabaya ba kabo c'est papa social bazo ouais mon vieux moni mutu musu agoda alongwe le loto lobby aleke mission batuni neni kota na te biso pena kota na moni tant ozaki pena toma la seda capo ba ça ba grand succès toma pena et succès ça rende boye ba seda capo et puis bato bi c'était au monde des années ngotanga komba John Trando ça ba succès to tema yo komi moi tema yo po komi na moi marambuno mo boye dozenam yepa yoki on a bien affilé te no pesa exemple yepa yoki on beta bino ba matolo ya Tony Changla na joa moto mais l'on nzamba sala pe grâce na koma on na chanzate naza kaka na ochoka place na ocho et bon on ba collègue auto sana ba msa moko to kemana bango na changer vers bango pour nanine. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice? Neti, tu peux prendre ton téléphone. Et le port du masque est recommandé, bien que cela ne dispense pas l'observance des gestes barrières et des mesures sanitaires. Capo. Capo, boni. Pepele. Filemon, Denigo. Bien, yo bois si mutu no bwendeni. Bois autant, yo mto bois changa. Bois so ndeni. Mutu mo abenga nga singa seda fâché lo fonga biseda fâché linga. Le problème est ni. Le biseda fâché linga. Nga sali seda nini wa mutu na ngai. Yo diga batna so ba mikili ne baza. C'est rien. Yo diga ni mo weekend donc ya no mbona je wa bisio quoi. Ngakula leli mabena bi wala mutu na ngai sambi ko wala benyo mama apa ça ne ndate football toi yediga donc yediga ndo polémique ba jon bazala danger tanga ko mutu na bite ngana tanga ko football tie pa ko tanga ko mbona na tete po tanga ngote ko ngabe mona tanga ngo izara ngote donc voilà olobe bongo ouais boyo ngatanga ko teseda football sondo tanga kala lelo tanga ngata mikolo la tanga ote voilà au moni siko yo là on a zo comprendre te seda au moni analyse to sali parce que to sali voilà to sali tu veux en réflexion croisée voilà donc ce qui n'a conclu na cause conclusion par rapport à na yoki voilà donc yo aussi li kaka rapport au remarquer que bina fila tanga su comme no mingiti wana za ba image ya kala ya lelo to wana za ba image ya kala osakana te en plus avant déjà bina fila benganga bongo déjà na yoka da ba fitilité ma be trop na ye tu vois on est la même foule mais ça ne fait pas fabriquer ça peut ça et non c'est quand même zo wana que non na ko tango te parce que autant on appelle kombo na ngate na yambe na gentilité que frère mais ma bene na yibisengo na tanga kombo noté pour tanga pe kombo na ngate parce que ngana da bongo obengi ngeta ke fana ko ba pe na oyambe te mais na tali que non pamba parce que moni nzambe za munene nzambe ambaka bosoto nyoso apwa cadrango biso toza bongo ngana za mwana mayeso fabru ngana kola na esprit mo boye donc biso toza ba bitangu ya zokende na makamune zokende yo matirazi atane ba kombo na binu yo matirazi nani msusu 3 jours tout 3 jours alongola ke na makamona bo moi 3 na ba biloko na binu nyoso tu na maboko
Bino, oh là là. 10 match acoustique. Ouais. Bino, bozo ben naye, bozo c'est keba nafa. Ozo kende trop mi pesa trop keba nafa. Après tant wa komi oya zande bo. Je jouer. Waneza kimangobo. Wana sko théâtre. Nga obengete na solane ke no keba zongisa bo. Waneza ki théâtre, atika ba vantira pam pam bane pola. On est des familles, tous en famille, tous en bana, netinga bo styliste salon bazana na France, bazo kola na mère batala geno papa bana nga seta batala geno na sala ba débat moi salité ya bongo. Na za tana te. Asala ngonde nga zo continuer ko sala. Nga na pesa de na yaki, na pesa ke ka conseil. Tiko finga Fabregas. Omoni zo sala. Te sala. Na kanga te na olo ba yo solo. Non, mais nga pe na solo la. Na solo la te. Yo za nga animation. Mutu mzaza na façon na lobela en plus nga na mona changwa na changwe. So la bina démarrer na ko démarrer la tana ndaku tokela libanda ko amona pena mato ima plateau na merci na plateau HD na ko sala mo peut parce que na zone éducation ya palais à part ko zala mona changu parce que ba chiko samba ba yebi ba prudentiace ya ba pia pichuli bambo ba yebi ba mettre ma gauche la base na la zia na nouveau riche ba tani le tumba jarman ba yebi mais na ko sala mote vieux parce que dans une éducation au moment où afinga nga to na bekalo ba n'importe quoi mettons abenga na téléphone mon na mbi parce que je suis éduqué nga so na zala ki bien éduqué bien soit zala ki soki ye azala ki bien éduqué mais alinga ko tenir ba propos salité ta tenir pour na biso bande ko naye mais nga nazo l'accès boy propos la salité a présenter ba fait nazo lo banaye boy devant on na sala ki ezara ke non ko finga Fabregas na misu na ngati na ondima ngote vie même yo nengo za boy soki leki na yo ameki ko gafele père non na parler ozelate papa lo ba ça yo na tout question na poso tuna yo voilà analyse mo salama ki ana benga ngo analyse triangulaire ezara na logique triangle ya ABC voilà na ko mopesa moi cours voilà comment se fait-il que yo ozo telemela bina filé soi-disant azo manquer patron oui mais ozo sepela kozala na vibrateur oyo toyebi ke na ex patron basolate barate yo kanga na bango photo za na bango bien est-ce que lingi peut-être si lingi peut fa bien na moninga na mutu mo bona za mayele trop nga baba bakumba nga baba zobate ne bazo kumba bato bazo omoni vibrateur aza première promotion ya ba camarade ya Fabregas. Ibraton en question soit dans qui chef et puis qui a beaucoup de respect. Avec le rôle la papa qui a prévu Sobana. OK. Donc voilà. Ce qui Ibraton a sali mabe pas Fabregas, ngai seda na ko landa ngote. Nga seda na opeste Ibraton conseil parce que azan de quoi papa, isa bongo. On prend. En plus ko kutana to kutana na Ibraton a kufelara mère. Je sais pas kufelara maman na talinga na bi azam tazala ki na biso ya mbaso to sala mambo ebele no kesa kufela ki mère. Donc ngai nde na bo ifona getala Ibraton. Nakutana na vibrateur bongo après c'est tout quand na zakana vibrateur te na kangamani la photo te tout na pesa rende conseil pour na makambo e banda ko leka wana ndeke na pesa yinde ko na ngai conseil ndeke le mona boye keno vibrateur a tchana sema muto sila na ngopi normal. Merci beaucoup. Donc voilà tozala pour ça to ka moi musique siko poto kita moi muke toke na noko keto toke na ko chiter ça sera pour faire plaisir s'il vous plaît ça sera pour faire plaisir à Mena Kamalandwa à Doudou Kamalandwa Kolo banda Kamalandwa Mena Kamalandwa le fiscaliste. Yoga
Appelez-moi Capo. Merci. Merci, appelez-lui Capo. Voilà. Seda Capo est en train de s'exprimer. Et là, c'était la musique. Mais on va commenter un peu musique en gros. Le temps pour moi de dire merci à Phrasier l'Argent qui est en train de nous suivre. Merci de me gérer à distance, Phrasier l'Argent. Bonjour, c'est Hervé Longangue. Seda Capo a raison. Natangi, hein, je prends des messages comme ça. Merci beaucoup. En passant, voilà. Moi c'est, il faut alloba vérité. Voilà. Bonjour, c'est très égol, Bafle depuis Brazzaville. Motema, il y a Mama Dodo, Vanga, j'encourage, c'est d'un merci. Merci. Il y a quelques messages comme ça en passant que nous avons cité. Oui, il y a Andy Mbongo, Andy Mbongo, le frère à la belle Tania Mbongo à partir de Bruxelles, qui soutient l'artiste mais qui demande la paix. qui demande la paix. Voilà autant de personnes où il va réagir. Je pense que Toyoki, voilà. Olobi Oloba. Mais ngai lo comme bank sangezage. Na ba cri zongi pendo sali cri likolo gaga. Il y a situation présente. Toto Joe, ngana animateur. Yoga yon komoni. Ano koti ka blablabla. Eza no roketo. No roketo no batele mana point. Jeune garçon ko le gane banini to yango ko le galati propre banini yazo tenga misa munoko. Take tongena ko mutala wana ko namgali o la tara. Neti ngana na beti ba Dior boy, ya. Na beti Louis Vuitton puis na beti ba Dior nouvelle collection mbata off white. Oza baninga na so ba UPA. Merci. Original. Bango balanda depuis Villanova. Jour ba boss na Maestro Fabregas tunaye. E bele bazala ka kubuka. O bazala le boss la ki biso ya kala. Ya kala makasi. Kubuka ko saganate. Te ngalo bana tangi Kongo te bele bazala grand kubuka. O bazala le za ban vie ban vie so kala. Vela nga jour. Amura 100%. Oui soni. Ngana boka ya madono kesre. Yo ko tinga na ya madoka. Mais ça, oui, il faut tenir. Mais on a togué, parce que on peut faire petit. Oui, vous avez un email dans la chimie, vous avez un email. Jolingobe est en train de nous suivre. Salut cette émission. Gabriel Boïta, Miss Mongo, nous salue le professionnalisme. Il faut dire merci à Mandeke et à Joe Star. C'est du haut travail d'arrache-pied. Il faut dire merci à Freddy Kipimo aussi en même temps. Nous travaillons d'arrache-pied. Je pense à la famille Mandeke, Mamondele, Glody Mandeke, la femme légitime. Ah oui. Patricia Kolo Mondele. Et ainsi que ma fille Brenda Mandeki wana bige na kokisi pale. Voilà, baleki bazela nano yoya. Voilà, on nous suit vraiment de partout. Thierry Ekofo, mon frère, mon grand frère, Fabrice Bossiwa, Cathy Hilo, ça c'est poulet chaud. Chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche,
karaoké à Kafou. Napoulé chaud derrière Aldar. Nous sommes en ville. Déjà ce soir, il faut faire un tour. Sandra Inda, la belle montre. Vous voulez vous procurer une belle montre? Cherchez Sandra Inda. Rien à dire. Joël Kavoula, c'est le gérant de l'Oustal Bar. Nous sommes du côté Ogefrem. Papa na Juliana, merci pour ce que tu fais pour nous. Nous disons merci énormément à Nounou Ndembika qui nous habille. Dems boutique d'habillement et cosmétiques à Bandalungwa au coin de Kimbanza sur Inga. Merci à toi, merci à Peter Khan, Papa Kamale qui est en train de nous suivre. À toi aussi, merci beaucoup. Alors, Tozo chuté, Tozo vraiment Nasuka complètement Nasuka. Voilà. Je pense que adresse na yo na minute ezaka na ba fanatique na yo ba otala yo pour rappeler bango programme na. Le programme ezaka non. Merci d'abord na ba fanatique to la bonne musique parce que ba yambia mo 100% de Karumba o Tozo bimisa vraiment en tout cas ça marche vraiment bien. Bon continuer toujours s'abonner na page en société Dakar officiel Yamado. Bon continuer toujours savourer, bon continuer toujours bon continuer toujours télécharger donc donc tous en pour na bino biso toza poto sala musala quoi mambo mususu biso to yebite go yebike non musique eza chemin na biso donc to mélangeons na ba mususu te quoi donc voilà toujours répéter na coulisses na njili la nation terrestre et na njili quartier chez Gilles on a espace Beaufort to répéter coulisses chaque lundi et puis mercredi na pesi bo chez Gilles bambo te bele sikazali lundi déjà le bito ko na répétition coulisses tous les musiciens tous ala wana déjà pour na répétition na biso na bossa nité vena na trésor luindula na Katsangola bossa ko saranate et puis Yannick Mawani quand c'était le jeune Bosch Tchango na maboko na yo quoi et puis maître Magouche Igor Tsakala mais chaque Elia meilleur joueur africain je confirme mais chaque Elia je confirme meilleur joueur africain puis Jonathan Bolingi merci là la té quoi merci c'est Dakar voilà. Sans définir nous sommes arrivés à la fin. Clin d'œil à Yadede Njoko Kanasikre, à JR Mandé avec cette belle boîte Pokémon qui nous donne beaucoup de plaisir là-bas bien sûr à partir de Londres, la tendre douce Andrea Malanda, merci pour tes conseils et ton soutien et je pense à Christelle Blachot à partir de Paris et ici à Kassavou Bouto Koutane. Arnold Fouma Congo Direct TV officiel Arnold Fouma Congo Direct TV officiel Arnold Fouma 500 mégapixels Congo Direct TV officiel Masolo ya mboka masolo ya politique avec l'artiste Phila Basele. Check.